mbote ba papa mbote ba mama mbote na balandi nyonso ya magazine Quelle Boule esala ngesengo mingi nde bopesa biso confiance ya kolanda ka magazine ya biso Quelle Boule ezaka toujours wana pona kopesa bino basango nango na lokota ya lingala wabino ndeko Noeli Fukiabelo aili susu na présentation ya mokolo ya lelo kasi bobosana te toza toujours na station ya RTCK News. Vous allez brocher, connecter, bo fanda po bana bakiti na bino bo bouger lisusu te pamba te basango yango esi ebandi. Na mokolo ya samedi to uta komona papa moko awuti komidi embika esali pasi pe mawa bolanda commentaire epa ya Valérie Michel. Tala ata pasi ezuyo komeka kosala eloko yo ata mukete na ndenge participer de logis po esali pasi problème nenge biso bakongo tolobara mambu rajanga okoya komilukela problème na nenge participer de logis botu nanga nini tozali awa na zamba ya Feronia ba ebi Feronia très bien côté ya ime esika wapi basalaka baloso pe mama desu biloko mususu oyo wapi tolonaka kuna nde basalaka bongo exportation nango na nenge participer de logis ndeko na biso moko soki nini amonaki soki pe passe lekaki comme mpiaka mikolo yo mpiaka nenge matito okanisa ndete na départ unique tozoyeba te nebagenda kuna mikanga singa na kingo kwaku sur place ndekwa kufi amikangi singa na nzete obozo komona ya manga oyo na nenge participer de logis amidiembiki eleki presque une semaine na nenge système na nenge tswege batune bakina kabilanga babwaka misu kuna ezalaki samedi bamona boye muto akomi déjà kopola ilongi comme des escalettes esalaki mabe makasi nenge bozo komona baye kopesa rapport et pas bande biso kwa rouge po bangole basala musala wana nenge bozo mona bayini lombangu baye kolongola ndeko na biso oyo amidiembikaki musika vraiment na cité ya Kimpese to pe ya vie de bango na nenge participer de logis elekaki mabe makasi nenge bozo mona ngor na ye en tout cas bandekela manzinzi bakoma déjà koliango esalaki mabe makasi en tout cas chou ezalaki te bozo mona bâtiment libulu sur place bakuni ndeko famille te mama te kokote poye moko alukaki midiembika na nenge participer de logis biso na magazine Quelle Boule te pesi conseil atako pasi atako mampiaka yango ne ko sala ke ozo singa o midiembika esali bien ata mukete na kalezalaki soko midiembiki boye fimbo ko zo ya mataku na sina moko ebembe ko ganga ko loba yango bato bakana kinga to nenge nini biso na magazine Quelle Boule te pesi ka conseil na nenge participer de logis système keyo Bobende koto na mukolo ya lelo ba journalier ya Silou ba grevaki bolanda commentaire epa ya Valérie Michel. En tout cas, mboka oyo RDC plus 243 etonda makambo, etonda ba problème, etonda ba problème po batu bazo sala, batu bazo sembela, mais moyen bazo kambongo, isate. E uti ko lega lelo na nenge participer idéologie. Lelo to sali bongo lundi le 26 juillet na nenge participer idéologie bande ko botu nanga nini. To la mourir na tongo to ka téléphone sonné RTCK News magazine Quelle Boule. Boya ni lombango, boya ko filmer biso botu nanga bango basa ba nani yo bomoni balali boye, bazali ba agent de sécurité te. Baza ba agent de sécurité te mais botu nanga nini bazali bongo ba journalier ya Silou bande on a biso ya compagnie Silou cimenterie de Lukala ba wuti ko fêter centenaire na nenge participer de logis mais centenaire rango il paraît ma foi pe ma foi pe na foi moi ba ki pe ba journalier la bango ezate ba journalier oyo bazo komona degré ya ben paiement baza nango kuna na Silou et pesi bango kanda yango lelo ba lobi ba ko sala te ba ko kota na isini te nenge biso ngo to ba tikitsa tata musala sili bakosala te po bazo sala mais moyen bazo mbongo izate na ndenge passe idéologie tango caméra na biso kitaki wana bango ne so batomba ki na sengo balobi RTCK ezali bongo chaîne ya kango photo loba nyonso oyo tozana na posa ko loba bango moko bazangi maloba te bakomikaki na communication oyo en tout cas noko moni biso boye to komi na suka parce que depuis Silou et banda baye ba importance ya ba journalité ici non ceux na mutuel travailler et ça va engager dans nos ce sont les journalistes qui ont la pisonné. C'est-à-dire que les journalistes travaillent à Kassi, mais si nous avons raté l'importance des journalistes. Dans les journalistes sont parce que tout le monde est trop, c'est trop. Si nous, d'abord, nous avons bon, raison à grève, parce que un paiement du moins. Nous avons un paiement. Oui, un paiement et puis
gratification kolia jusqu'à présent bamasa o batikala qui en place bazo sala ba travailler bénévolant et puis donc bazo da mettre du moins c'est que ce biso to libanda nan to zimbongo te bongo bango bazana kati c'est bagozo yango parce que ba oyo bazana libanda ça fait déjà presque 3 mois. Ndenge biso moko ba jeune tolobaka méchant musala esate bolandi bango ninga balobi na ndenge par idéologie d'ailleurs botela oyo kandele kié alobi avant aloba fois melalong tabaki botala nenzo ko beta flagon na ndenge par idéologie a beti non flagon ta bala moko azui tabaki chena loboko puis ameli ndesima alobaki na micro quel boule ndenge tozawa ezana batebele ba travailler ba 2 mois déjà ngona bazimbongo te ba muso balesaka bana bazawana batangisaka bana bazawana bafutela bandako bazawana siko 2 mois ya paiement siko to ebite to kende wapi na silu oyo gouverneur papa tout yonde kuluki na biso na Congo central tel la biso likamona lokola parce que soki kaka boye biso ba lokola to ko sala susu te soki ba kozwa batu mususu ya silu plutôt ailleurs ba ko travailler na silu ba travailler ba kati biso un journalier ba ko kataye taxe te en guise de quoi en Europe eza ba travers de ba kata taxe ngana za journalier je viens travailler pendant 22 jours ba kati nga taxe après 22 jours na bimi 44 jours libanda siko ba kata nga taxe en guise de quoi tango bazali ko discuter na ndenge parce idéologie ye ba benga ye Blaise Moloki ya zali bongo eli ya territoire ya Mbanzangungu ayaki mbango kuna lukala pona kotala na ndenge parce idéologie toujours na ndenge kokenga tuza ko jimele ayako tuna bango problème nini baba ndiko expliquer ndenge bozomona na ndenge parce idéologie papa député biso to kosala te bande ko bona bango kosala balobi afa bakota kuna fombongo na bango ndenge biso moto yembaka ba chaîne mbongo ebima baboyi kosala musala ezate tata ba kosala te kanda méchant bande ko na biso ya silu en tout cas na ndenge parce idéologie bo tu ko fêter bongo centenaire bosunga bande ko na biso ba journalier nde kwaza kosala kuna ayebika na tsuka ngonda akosunga mwanda kuna ye mutafutela kanda ko futela kurana mai orke moyo mongo zalaka ezate biso na kasiki albuto lobi na ngwe ratson na moto kinde yo kozwa mais bino bazali kosala makama busoto minonkela ndenge parce idéologie biso makasiki albuto kanga toujours keyo na mkolo ya dimanche ezaki première réunion ya les habits de la RTC News bolanda ambiance ndenge lekelaki kota dokende musika mpona lokumu na yo po toza nzambe mokonzi na bongo na kongo na yesu amen faut comprendre que maman n'a pas qu'elle est morale baninga na bino ke fonda bande ko na biso parce que fondation oyo eza fondation li pana ko ke so to silisi to kena bar moko to meli to bini ke so ke to ko meli to bina fonde ya chaîne oyo hawo to se bini awe no to fanzani to beti maboko ko mutunza to sala ba mu wana ka ya zambi to lata na pasi biso to zona ko sa concurrence concurrence ni peut-être y la base au calme de maman là ta oza pesa oyo moni ki akitoko yo kona ko lata oyo moni ki za ko yo stop na za ko sala la méthode à la tête différent méthode à la tête eza la mutu soso dès qu'on a dit no au téléphone comme on s'est attaqué na mkolo ya lelo tokende komona jeune moko ayibi moto mais asukaki pe bongo te akati mkolo moto wana na niveau moko ya kosakana te bolanda détail nyonso na monoko ya Valérie Michel Mbiaka likambu ya ba criminel na territoire na biso songololo tope na province biso Congo central ekosila mokolo nini na ndenge passe idéologie biso na makasini kebul musa na biso ka koloba posuki to lobite na yabite bango ba ko uta wapi ba koloba ngana lobi kaka moto oyo bosali komona moto kitoko boya sika ndeko na biso oyo bozo komona oyo na cicatrice na mutu botuna nini ba oyo bozo mona oyo surtout oyo alati lamba rouge oyo bolande longi na ete ndenge zeba boye azali criminel po makambo asalaki esali bien ata mukete
solo la ndeko na biso oyo boso komona ye auteki bongo na mboka mo quelque part akomi na mboka Mbanzangungu amoni ndeko na biso oyo ye azali bongo motoke alobi ndeko sunga ngai bino mo webi kaka entre les loups ne se mange jamais ndenge moko pe bandeko na biso ba chauffeur to ba motoke bazala so bakute na nzela ndeko memanga bakomema yo okofute loko ata mukete ndeko na biso oyo na boma wana ye amoni ndeko na biso alobi ke tiranga quelque part nazo kita juste côté monter na nzenze tika ko sundola nga wana quelque part kompe bayebani basaba na kimpese ponde ko bano ya kimpese azuye amemie ba ndiko kibene ko kene abise ndeko na suka awa tangu ndeko akiti azu di shirt abeta kayete betie bino mo bomoni cicatrice oyo etikali na mutu ya ndeko nzoka ndeko oyo ne mutu asali yango tangu ndeko akwai ba botolie moto ndeko azu moto akenda nango na ndenge passeport idéologie ndeko lité ti ayo komana kimpese me mutu oyo azoki moto abungi na ndenge passeport idéologie eleki mo mikolo ndenge balobaka 99 jours ya moyibi journée moko ya biso batu ba saint te pe ba santu oyo wapi to kokota lola ake koteka moto epa ya ndeko oyo bozo komona lati lamba jaune oyo ake kotekela ye moto ndeko pe asombaka te asombi tanga asombi moto babandi kwa mene banquête na ndenge passeport idéologie bino mo yimanga ba leta esukaka awa te leta ko tikolo temps lelo me ho osutuka journée moko ya dimanche ba yeko kanga yo ndeko abimisaka moto te abimisi moto leta azali kokumba bra bakangi ye po bensine les gens dalaki ndeko oyo ayebi moto na ye très bien ndebo soko mona bakangi ndeko oyo lokola reseller po yene mutu asomi moto epa ya ndeko oyo ne bozo mona bino moko botela suki na ye badoda okanisa neti bandeke ba materiki na mutu ba eko dodo ba suki bango moko tope ndeko na biso victime azangi maloba te akomunikaki na communication oyo bon ezalaka le 6 juin 2021 na mo etoleka na kosomba moto sika na maison tango na ke Mbanzangungu na sali rodage nanga pendant 3 jours le jeudi na bandi ko bula le vendredi na bimi pona bula to komi na 21h15 na komi près ya kozonga ndako na komi na centre na biso ya Mbanzangungu na kutana na deux jeunes garçons babengi moto tango na tali na droite na mpazaka na ngambo droite tango na tali na moni ndeko oyo tipelasi oyo alati lamba rouge na moni ke lokola ndeko na yebi apatila kipesi na koyi kotika te pona sunga yepo aza ndeko na ngai tango na komi mana babisa kendo tika biso na deuxième entrée ya Onatra na zui bango ba mati na moto to komi tambola na nzela to sola to seka tango to komi à 15 mètres à 10 mètres de distance na destination na bango babi na moni jeune garçon moko alati combinaison babisa kendo tika biso place ya mutu na temi azana combinaison na komi place ya mutu na combinaison na telemi tango na temi ndeko na ozaka na suka kiti asimbi porte bagage ti pelas akiti ake na gauche bakomi bango misatu basali triangle tango na hota kota ti pelas pona zwa po ene mutabando fiya ba poche pona zwa mbongo o azaka na sima kanginga kati tango akenga kati ti pelas amisi machete abeti nga lishete liboso yango tango abeti ba machete boy abeti suba alanisi mibale o eza mbelina oyo nde babeti nga banzete le bamoninga na koi babwaki batiki nga na prince batiki nga pe bongo te bazwi lipapa na chapeau babombe ngo po eboma indisi sima nango mama moko asunganga makasi akomi place basela action wana atali makila na prince atorche boy atali mutalai na prince azo comprendre eza nini tango akomi wana asimbi ngai aningisi nazoloba te eloko te akotisi loboko na se ya elamba asantike motema ezobeta nde batombolanga baminga na hôpital ya kliniki noki na Mbanzangungu nde baminganga basali soin na bango ntina ye kose retrouve na ita oyo en tout cas na CPI na musala police nationale asali biso parce que na ndimaki te par rapport à l'état où nazalaki pe ndenge tozuli mutu wana nazalaki sosi teke na kokiso kozwa moto wana yango na remercier musala o baselinga na état service spécial ya kipesi moyibi pe tango mosusu ndoki yeyo ye pe kote na ye asangaki maloba te yoka version nayebi kutu nano ata bato oyo okangi nga na bango po parce que moto oyo nga moto na bando kulela ya node arnold otoza na moto moko boyo na bando kulela wana etekamaki na ndenge sikoyo asombaki oyo le problème c'est quoi ngai nazala na ndenge pale litangi na bulaka motane etekami tala mutu soki ayibi elonge koma ya kozeba po balokele mawa mais soko yibi moyen okende topo tepatepa eza te toujours na maboko ya la police kote yo pe basoda na biso kanda baza koloba bino population bolobaka fete kwenda
yoka kikwenda lufeti kwenda biso ba policier to kokende mais okende na ba chauffeur ba lancer miyibi bana moto miyibi osiko to kosuka wapi banani bakosala sécurité ya mboko oyo bangoyo bato bazoyiba ba moto ba criminel ba moto bangoyo ba papi mwana bato apatira mbaza ngu yeyo awa yeyo boniko OPJ oyo asambisaki bango na kombo ya komanda makese yepe na par na ye asangaki maloba te yoka version na vole ya moto oyo moto ozomona liboso na yo oyo bakangi bango na vole ya moto a partir ya mbanza ngungu bakaraka mutu ya moto ba matiti babeti ye machete oyo ozomona oyo aza na ba pota na mutu et ba coup de machette oyo azwaki me nzambe kaka sungaki ye akoka kozala vie mais aucun nécessaire à cause de l'amphité akendaki ko se retrouver inconscient na hôpital ya Noki ya Mbanzangungu na banquette ba kolobaki moto wana eye na kati ya territoire ya Songololo na précisément na Kimpesi nde to bandi ko sala banquette wana toye komona moto na maboko ya tata oyo aza mopanzi na yo wana moto so retrouver na maboko na ye or moto bakataki na machette azoko reconnaître ye kezalaki ye moto akataki na machette tango batelimisaki ye na moto awa na Kimpese tango a comprendre bango a démarrer moto akimi ake kobomba moto ba mutu moko boya ake kobomba moto ne azwi moto mususu adefi moto mususu abimi nango na balabala pona kolobake moto ya zalaki nango ndeko oyo pe asombaki moto to pe reseller na ndenge par idéologie ye pe asangaki maloba te boyo ka version na ye yoka version sala abokisa ba brique na wa kona tadi na pouvoir na mana mwiba bazoki la esi papa le kipima boye c'est que moyika bibo na kimi na bani kolanda bo na nga bato babenga bani babinga na bita ke papa le mutabe ya ngai siko na baluki boye na sutra boye masana aye ko kanga ngai akainga mamboko kacho babi ngana nga kainga kat na se défendre ona longola ye mama mbinga msuswana aye akainga na tout problème nini ote tokende kaka ba dénoncer takosa bato ba bandiko to bandiko ya to comme nana les mêmes policiers na banda ko beta mona na jeune alors déplace wana des ordres de salende et bima ko ba lo ba tena mena saki parce que yo ko kanga ko beta mona na na kwa ya ko revendiquer po papa azana tapo asale no côté yo ye obani ko beta ba e bongo tongo bakotsaki bango na bureau bino moko botela face ata bino moko bakangi bilongi frime bazali ko benda beauté lobi nango ranson toza ko benda beauté biso na magazine quel bout lobi tosengi merci na la police po soki bosala musala bino malamu tokolobaka fete kwenda te mais soki bosala musala mabe nde tokoloba yango nde bosala musala kitoko bokomisi bango tina suka na ndenge par idéologie keyo tolongo na mboka na biso ya Kimpese toke malembe kuna na ville ya Kinshasa pamba te magazine Quel Boule eza magazine oyo epesaka bino basango na niveau local pe na niveau national. Mutu alukaka yeyo ndeko mobali oyo bozali komona kombo na ye Guilain yende ataka population ya changu koto mal à l'aise na ndenge ya kosakana te surtout kutu awa na njili na quartier 11 yende akanga mabele awa Guilain oyo bozali komona soki okutani na ye ezala kaka na mbangu po ye asalaka kutu liseki te botala bino moko ndenge asala agent de l'ordre a papa policier lichette na mutu s'il vous plaît botala bino moko ndenge asala policier oyo mbala liboso toyoka kuluna ndinike ye aza kuluna msala na ye asalaka yango oyo boyoka ndenge ya communicati bon tokoyo koloba tokoyo kobomba te po toyada bakangami da toyada niveau da ya leta faut faciliter à l'état Carrera aza kuluna le roi biso toyokanaka te na bango tozolanda papa Carrera toyokana te pasa général ya kiri na ya base est tellement toyokanaka te ye aye kokota
na territoire na biso kokota koti po aza postura yiba na moto bakata ba mama basaki kokota koti nde biso tomoni oh moto toyoka na atende ni akoti awa nde tokangi biso to travailler na biso to beta na tozokisa na biso ba nde tozwaki to tike mutakala to filmer to po to tindi video na WhatsApp na ba groupe esili nango komanda ya la police pe azangaki maloba te kile oyo abotoli mutu telefone ni moto oyo ko lieutenant alobi abeti peti wana sana bapota colonel azaka koluka ye ngape nazaka koluka ye tokangaki moko na kati na bango tosalaka confusion mais gloire à Dieu lobby tokwei na maboko ya gila les vrais c'est un criminel azan tala soda yot azapena soda nanga mususu policier ya ngana kati ya commissariat nanga akata ye lichette beti azana nzela pe azakoya longonya ya la police na mosala kitoko oyo bozali kosala batu oyo bakende kanya makasese botika bango te ekei na mukola lelo ba étudiant ya Inikin batanga kite bolanda détail nyonso na monoko ya Valérie Michel. soki topesi bino maloba te mosusu akouta wapi mpe akobimela wapi lelo na Kinshasa to mpe na université de Kinshasa oyo tobengana na mokuse na kombo ya Inikin na ndenge passe pédologie balamukaki mabe me mingi ya koloba eza te correspondante na biso na kombo ya Mati Kilufu ya Muloko en même temps grâce au Koko oyo bazali bongo ba correspondant na biso bango batangaka kuna basalalaki biso duplex par rapport ma nyonso oyo ezali koleka kuna na Inikin na ndenge betide bauti kokufa na ndenge passe pédologie tolanda bango moko ndenge balobaki na communication oyo. Oui. Bonjour, cher grand frère Michel, le journaliste depuis Kimpes. En fait, c'était un étudiant en GD, lettres dans la faculté et dans le département de communication. Comme tout autre étudiant, nous avons toujours l'habitude d'organiser les TP en groupe et ils étaient en groupe de 10. Chaque année, leur faculté oblige aux étudiants de pouvoir organiser un film et puis présenter aux professeurs et ça sera coté sur 5. Et c'est comme l'étudiant qui était le chef de son groupe, ils sont partis avec un assistant pour qu'il soit quand même à leur regard et qu'ils puissent quand même regarder ce qui se passe. Ils sont partis un peu loin de l'Inikin, je suis sûr, vers l'Isten. Ils sont partis là-bas pour organiser le film en question. Ils ont commencé quand même leur activité au calme. Et après cela, il y avait le premier groupe de policiers qui étaient venus leur demander quelque chose, c'est-à-dire une somme d'argent. Comme c'était une activité un peu académique, c'était obligé de contribuer de l'argent et puis donner à ces groupes de policiers. Ils ont donné et ils ont contribué à tourner leur film. Le deuxième groupe de policiers est venu pour leur encore demander de l'argent. Mais ils ont dit non, parce que le premier groupe vient d'être ici et on vient de leur donner une petite somme d'argent. Vous aussi, vous voyez, alors c'est devenu comme une accoutumance. Ils se sont dit que non, on ne va pas donner. Et le groupe de policiers a voulu prendre maintenant leur assistant en otage. Les étudiants, comme nous sommes, nous souvent tétines, ils se sont dit que non, niet, vous ne prendrez pas notre assistant en otage parce que nous avions déjà donné une somme d'argent. Après cela, les policiers avaient ciblé les garçons qui s'appellent Honoré Chama en disant que toi d'ailleurs tu n'as pas porté les cache-nez. Mais il a dit mais je suis en train de tourner un film. Comment je dois tourner un film en même temps que je puisse porter les cache-nez? Et après cela, les policiers avaient dit que non, si vous osez toujours avec ce genre de brutalité, je vais tirer sur quelqu'un. Peut-être ils prenaient ça juste à la légère. C'est comme s'il y avait juste pour plaire la galerie. Or c'était vraiment une réalité. À une simple discussion comme ça, les policiers ont chargé. Et puis il a tiré sur les garçons. La première fois sur la poitrine et la deuxième fois aussi sur la poitrine toujours. Les garçons étaient tombés. Directement il a fait l'hémorragie. Sur place, il est mort. Quand c'était le samedi vers les avant-midi, à la faculté il y avait déjà un mouvement là un peu catastrophique. Les étudiants se sont révoltés. On avait un peu interrompu les cours même à 11h. Nous sommes rentrés le dimanche et comme d'habitude, les cours ne se donnent pas à la faculté. Et le lundi, aujourd'hui, il y avait déjà une mobilisation des étudiants pour réclamer la mort de leurs collègues. Ils se sont mobilisés. Ils ont commencé avec une marche pacifique. Ce n'était pas une marche brutalisée, juste pour réclamer la mort de leurs collègues. Et c'est normal. Ils ont commencé de l'Inikin, de la faculté des sciences politiques jusqu'à la faculté de médecine. Ils ont tourné l'Inikin. Ils ont maintenant voulu descendre au rond-point Gap à pied. Et maintenant, ils sont arrivés au niveau de l'intendance. C'est par là que les policiers ont loué quelques colonnes
quartier Mbanzalemba pour combattre les étudiants. Et ça a commencé comme ça. Les étudiants avec des pierres, des policiers avec des balles et puis des lacrymogènes. C'était comme ça. Les colonnes aussi avec des pierres. Donc c'était catastrophique. Les images même vous parlent. C'était comme ça. Que ça a évolué comme ça. Donc jusqu'à maintenant que je vous parle, jusqu'à ce moment que je vous parle, vraiment la tension, elle n'est pas normale. Les étudiants sont descendus au rond-point Ngaba. C'est comme s'ils ont rapporté leur victoire. Je ne sais pas si ça va se terminer quand. Donc pendant cette semaine, nous ne sommes pas sûrs que nous qui sommes étudiants à l'université de Kinshasa allons étudier. La tension n'est pas bonne. La tension n'est pas bonne. Jusque là maintenant, on se demande quel est le rôle d'un policier. D'ailleurs, la Constitution elle-même connaît que le rôle d'un policier, c'est de sécuriser la population et leurs biens. Maintenant, le rôle a changé paradoxalement. C'est devenu maintenant de nous massacrer, nous qui sommes les étudiants. Que l'État des droits fasse son travail. C'est de la part de Saïdi Okogras, étudiant à l'université de Kinshasa en sciences politiques et administratives. Je vous remercie. Tozali na Sud Ubangi, précisément na Gemena, awa babengaka yango Kankoton. Epai wapi basoda bavandaka mingi basoda oyo baafekta bango kuna pona misala pe oyo bazalaka kuna bandakala epai wapi bafandaka bazwa esika na bango lokola basoda nyonso bazwa esika uvanda na kati ya bakan. Kasi baza na problème makasi. Problème nango eza nini? Basoda bazali infiltré na population, veut dire basangana na population bafandaka esika moko na kati ya kan. Toyebi malamu ke basoda mutu bazalaka wana po makamula bango mingi ezalaka secret ndeka ezalaka. Kasi awa basoda bazofanda na population esika moko baza ba civil. En plus de cela, condition na bango eza penda ya malonga te, suivi penda ya malamu na o etali basoda net ndeke ezalaka. Moi recensement koyeba nombre effectif na bango ezali banani bazalaka wateto banani bazalaka awa yebani te. Prise en charge ya bien ezali te kaka ndenge ozomona boye niveau ya bandako na bango kutu eza makasi na yo. Olukimo ba brique boye malamu ke ba brique pezaka ba rouge na ba brique oyo batumbaka nda batongelaka ndako na bango makasi peza te. Tola matito tya likolo o gagner temps car ande bozomona boye sika ba okipaka so tali bandako mususu ozomona onde ndako sila te zo ba sensité e bandeli wapu okotera mpanzi nini akotera na fenêtre to na ndenga porte to na ndenga likolo ezoyeba na te mais esika basoda bazofanda oyo bazosala musala pona mboka bazolela vraiment makasi mingi na bakonzi ba intervenir pour la bango kasi yoka communication biso totie likia na biso maele na biso makanisi na biso nyoso tukaka pa président na biso Fati ayokela biso ta mawao asunga biso tala biso basa basoda tokomi kokesala misala pa basa ba civil toza na position te bala bazotanga te mbongo eza insuffisant mukie papa sa la biso ya minene o asa la biso ya minene tozokoka te papa na nga papa Fati na mama Denise ata la biso likambo yo basoda bazokengela mboka bazolala nzala soda bakomi kokende kosenga na balabala lokwa nde basemba akonzi ya mboka soda alelaka pamba te kasi soki soda aleli seke pasi ekotisi na mikuwa omoni basoda oyo basengi bango moko suivi pona bango na prise en charge. Bon imagine ke basoda oyo baza na souci ya koservir mboka mais baza infiltrer la population basangani na population kokamwa risque ezali ke incompréhension bota mukolo moko entre bango na ba civil o bafanda kesika moko. Bon imagine sort ekosala ndenge nini eke yo ceux qui bosepelaki na magazine ya mukolo ya lelo bopesa merci na bino ndeko Noeli Fukiabelo ye mutazaki na présentation ya mukolo ya lelo pe na simba makibongo epa ya Gilen Tsuluka. Merci de l'équipe magazine Kelboul Kimpese, merci de l'équipe Kelboul Kinshasa. Magazine Kelboul eza magazine yo magazine nga magazine na biso nyonso ceux qui likambu bozanga kate ko benga biso na ba numéro ezaka affiché liboso ya betando ikie na bino magazine Kelboul Joaboul Bendaboul Kelboul.